Alors bizaleli wana elingi koloba bato bamiyebeli yango otango ya koloba mibeko na ye lobi oyo bayeba kotosa abi bakobi na ye bayeba kotosa te wana ezalaka epai ya tata ayebi yango bien mais aza pasteur ye munganga ake koteya na église wana bakeno yesu aza zemi ya motema mosantu donc marie aboti mwana azanga tata na mokili soki botangi kuna na charte de l'impérialisme bokomona esika mosusu même na génocide soki même nombre eza ya makasi mais bintérêt na bango b'impérialiste eleki likolo même soki nombre ya bato bakofi na moyen orient na orient bango wana nde bato bakobunda mpo mokili bolinga te kombo nango butuka mokili ekozonga esika oyo yango eutaki donc lokola mokili ekozonga na esika nango il faut pas détruire mokili artificiel oyo toza nango siko ciel oyo pasteur conseiller na présidence to pasteur ministre to pasteur général azote epai ya bato te bakokende ciel oyo wana ya en haut to ciel oyo bazomonela on dirait plafond eza likolo alors na ke na parc d'attraction kuna na bapavillon kuna leka no ndenge olingi mais na parc d'attraction embouteillage plein nazotala ponga natikala ya komata je te na ntango wana tikala komata baje wana ngani ya komata baje na foire na mataki baje bale me makambo eza nango makambo na Angola bagénéraux nyonso bakimikimi bato mbongo nyonso ya Angola bakimi biloko bandako na bamapango bakomi kotekisa batekisi mbongo bake kosala nango na libanda ya mboka alternance na Angola ezosimba donc ebimi eloko mabe ndenge mpe awa na Congo alternance ezobima mabe me bayebi na bango kutu te d'ailleurs le berceau ngo elingi koloba nini mpe bongo parce que mingi bayebi te Afrique mpona bango eza kaka Afrique ya baminere kaka lupango mpaza ndeko nayo yango mpe tomona ndeko na ndeko babundi babimi ata na bitumba bango na balabala suka mpo batraite bongo bareinsertion bosalaka ngo nani kana bo balingi barebele lobi mais est ce que soki lelo tokobunda par exemple na bamidele reinsertion kozala bakoreintegre wana bayindo totelema sengo pesa soko basura banda ko na bile pa wana penza bozomi ebele ya kolanda émission faire conscience émission éducative émission kelama na likanisimo kwa koleksa moto muindo ya uti wapi ya kobi wapi pe ya zali ko kende wapi mais ya mokolo na mokolo to sala ka effort ya kokende ko kundolaka ba banso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya kosolisaka etuluku to bande ko na bango bayindo bazoka biso na libako kolanda biso na manaka na biso ya mokolo na mokolo kasi na mokolo mo lelo to kosolola serbo mwana ya Afrique oyo toza biso moko te toza pena bapanzisango ndeko ndombele botale o azwami ne butala na kemi mini émission bayindo bolamuka na kuva mu télévision ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko na ngai tambikoka mbote na banso donc benga ndeko ye azele ino libanda boloba makambo ya ntina makambo ye kozongisaka conscience ya bato na cerveau ya bato esili bongo kobanda matondo toza pena ndeko na biso mulopwe mingi bozosoka liboko kolandaka bango na guerre de religion ndeko mulopwe mbote na biso mbote mingi ndeko tampi mbote mingi na bandeko banso balandi pe yote ya manaka mabango bakolanga ta mbutu kwa moite lidziba ya babonzambe te pe tumali yango katikati ya école pour démocratique guerre de religion esengoli ya biso ya bokuta nisu na tina makomelo te ya bisanga ya basa tokuye toliki na balamu ete utulu makomata makala makotikala pamba te ezali bodzibolami ya mabombama mpe bodzibolami yango opese tango ya komema bomoi kasi kufa te onte ya bomoi pe ya bongo ya bayindo baso liboso na bino na banda ko inviter mokolo mwana ezali mokonzi ya bangunza mukusu kia munzala pana na Angola mokonzi ya bangunza mbote na biso mbote mingi bandeko bapanzisango wana tata ndikoka elongo na tata ndombele botale wana nini te tata molokwe alinga kobakisa kombo elandi wana te pe bongo na bino bandeko balandi
banso baye bozali kolanda biso na bitando bya bino emite na bandako. Matondo mingi mokonzi ya bango za ba téléspectateurs penza kaka nini kondombele botala lobaki bobenga na bandeko ekomi penza mungango yango bozoka boyebi kasi lelo mosolo na biso mokolo malo ezali bomona ya Felika pona nini na Felika oyo azalaki première puissance na kati ya mokili kasi lelo mosolo koya si bomona ya Felika bayino balamuka pe bakola mosolo na biso na kati wana pona nini bolamuna bomona na kati ya Felika bayino esengeli na bongo balamuka pe bakola est-ce que bayino bakola nanu te mingi bazana babilano na bango mosolo bate toza déjà kokola toza na maturité tala tosalaka boye bamoso bate soko otali lelo ya Felika komona ya Felika nani ekoli te nde topusanaki pembeni na mokonzi ya bango za mpona kosolola masolo ya mokolo mwa lelo po mokoso ke mozala pana na ngola otala Felika biso toyebi ntango tobotami tokoli totangi na bakelasi ke première civilisation ezalaki epai ya biso bayindo tokambaki mokili eleki olobaki biso na kati na mokili tokozala na position ya bomwana te kasi lelo ntango tokoya pembeni ya mokonzi ya bambunda chaque fois azosengaka bayindo balamuka moto basengaka alamuka eza moto azali kolala moto azali kolamuka boko osenga alamuka te ndenge nini baye oyo bazalaka bakonzi bakambi mokili ezalaki ya genu liboso na bango ntango tozotala lisolo ya bana Israel na baegyptien tozomona puissance oyo pharaon azalaka nango mpe bayindo bazalaka ngo na ntango wana kasi lelo na epoke ya mokonzi ya bangunza le meme bato bareneki na kati ya mokili mokusu komi kosenga na bango susu balamuka eza contradiction na message ya mokonzi ya bangunza to lolenge kani mpo bato batangi mingi bamitungaka bakestion biso baye tokamba mokili lelo tokolamuka lisusu na lolenge kani balobomboka na bino mokonzi ya bangunza matondo mingi contradiction wana kolobeli outi kaka koloba kaka na monoko na bino ndenge botanga bakelasi bible ntango azotangisa bino farao esika moko te alakisi bino ke farao azalaka moyo ntango basali balivre ya histoire esika moko te balakisi bino ke bafarao bazalaki bayindo d'ailleurs badessin oyo basalaka bafarao batenta bango do batya bango couleur ya pembe soki bolobi ke lelo bayindo nde bazalaki na Egypte bafarao bazalaki bayindo grâce ya maye tozolimbolela bino na bileko oyo nde bamosusu baye kodécouvrir meme na makambo bamosusu bazwaki libako ya kotanga mpe buku ya Kekantadja nde baye komona ke bakataki zolo ya Sphinx po ekokani na ya biso kasi na ntango botangi bakelasi esoki mpe botali ndenge Afrique du Nord lelo evande pa barabe donc babomi baindice ke bayindo nde bazalaki bagrande puissance bayindo nde bazalaki baégyptien wana oyo bakonzaki Israël. Alors soki lelo bokoloba te contradiction ezali te kasi lokuta oyo mondele akotisaki nde bongo ntango bino bolobi ke Afrique ezalaki grande puissance lelo tambola etape intellectuelle nyonso bakoyebisa bino ke majorité bayebi te ke Afrique ezalaki grande puissance atako bazoloba l'Afrique est le berceau de l'humanité mais bayebi na bango kutu te d'ailleurs le berceau ngo lingi koloba nini pe bongo parce que mingi bayebi ke Afrique mpona bango eza kaka Afrique ya baminere oyo mingele baye kozwa nde sika bazolobela te Afrique ezali terre la plus riche de mabele oyo eza na bomengo botuna baintellectuel nyonso majorité ya baintellectuel na niveau ya religion na niveau ya politique na niveau ya science majorité na lobi majorité nyonso baza koloba mpona bango Afrique ezali Afrique sauvage donc so balobi moyindo aza sauvage bazoloba ke mundele mutaye kocivilize nani moto moyindo na ntango kutu baza koignore ke civilisation yango moko civilisation ezali kaka mode de vie lolenge bato bazovivre donc elingi koloba teke mundele mutaye kolakisa biso ndenge bavivaka ndenge bomoi ezalelaka te lobi babengaki bayindo wana baévolue loso balobi évolue elingi koloba nini moto oyo alongwe na lolenge moko apusani alors selon bango balingaki koloba te moto ayebi koloba français alati cravate ayebi kolia jambon na saucisson donc ye wana nde babengi évolue parce que akomi koloba lopoto lelo baévolue wana bango wana bazobenga baintellectuel lelo motu nyonso oyo alobi te aza intellectuel
tuna ye plat préféré na ye akoya biso ezali beefsteak mayonnaise nini jambon na saucisson na hamburger jambon koyoka ke évolue un intellectuel ayebi so ke non nga naza vrai nga naza pene intellectuel otuni ye plat préféré ayebi so ke eza fumbwa to mbika to madesu to malemba to fufu to kwanga ozomona alors botala majorité na barestaurant bokende na baville bokende kotala barestaurant est ce que bokende kokuta na restaurant kuna na ville bokende kokuta restaurant ya oyo baza kotekisa bafumbwa bambika bawangila banini bituma majorité bokomona plat oyo ya bamindele mais botala sikoyo bariche indien awa riche ya mundele awa riche ya arabe awa to ya libanais awa bakolia biloko bango balia ko bakola nango epai na bango parce que kokoma riche elingi koloba te ke ochange eleli na yo ozomona me biso awa tovanda ne na cité tokola na ye me ndenge kaka zwi libako akoma député mbango asote ake kuna akoli tindenga na munene nde mwana molai wana eza fufu me sikoyo aliaka su fufu te akomi moto basemula akomi ye pondo aliaka lisusu te automatiquement a changé régime alimentaire ayebi te ke abouleverse même fonctionnement ya nzoto na ye omoni sikoyo wana aza intellectuel aza mwana moke aza na état d'inconscience yango namoni même ntango bozoloba conscience bozozongisa bayindo na conscience balongwa na état d'inconscience biso tolobi baoyo balobaka ngo po eza français bayebi yango te bayebi te mo wana conscience elingaka koloba nini bazongisa ngo na lingaka ntango balobi science sans conscience science sans conscience ruine de l'âme elingaka koloba nini tozonga na mo wana conscience science na conscience science ezali boyebi boyebi kaka connaissance sur eloko sur likambo boye yango wana babengi science boyebi sikoyo ntango balobi ke science nyonso boyebi nyonso soki ezangi conscience elingi koloba soki ezangi ko wana yo collègue mon collègue conjoint oyo tozokangana na ye coéquipier yo le ko ezalaka nga mon coéquipier ko ngai équipe ye oyo tobetaka na ye équipe moko ozomona alors sikoyo soki naza conscient soki tobiri ngai na science me soki science wana ezangi yo kolo na yango donc boyebi wana soki eza yo oza na yango te oza na kati wana te amino eza amino eza ya kokufa elingi koloba eza yo te alors elingi koloba eza lokola moto ya liboma molimo moko ye kokotela moto ya liboma abandi kolokota biloko ti abandi kolia biloko oyo elongo bani te azolia azopose acte ya kolia me balobi aza kolia na inconscience ce qui veut dire molimo oyo ye kolata ye nde ezolakisa ke alia me ye moko leko ye moko ayebi te azolia nini yango wana azolia sans compte parce que boyebi oyo ezolesa ye eza boyebi na ye te yango wana alobi aza na état d'inconscience même munganga lere azotraite moto alobi non malgré abouge loboko mais abouge yango na état d'inconscience parce que asali yango na volonté te to lokola moto aliboma azolia na volonté na ye te mais na volonté ya molimo ekoti na kati na ye yango wana azangi contrôle siko fo kobunda moto aliboma azolia azomela mais kasi œuvre ya moto aliboma ekomonana te mpo na nini mpo azosala nyonso na inconscience siko bandeko na ye bakotala babi alataki bilamba asukolaki soit bilamba yango soit alobaki bakata ye suki me batali babi te asalaki yango na inconscience parce que maloba na ye ezobalana te baacte ezobalana te mokolo liboma ekosila soki botuni ye makambo bobana yosali te na yebi te
ezanga te me azalaki kosala ndenge molimo paela te nde na lolenge wana tozolimbola ete mutu moyindo wuta ali abungisaki spiritualité na ye abungisi yango abungisi bonzambe andimi bonzambe ya bapaya nde akomaki moto alibongo akomi na état d'inconscience sikoyo bakole ye kombo oyo ayebeli ntina te ayambi kombo wana ezali symbole ya kolakisa badokte yo na kibowumbu soki oyoki kombo wana ezokende na ngambo ya Europe elingi koloba esclave ya baeuropéen ndakisa tokozwa kombo ya Abraham soki babengi mutu wana balobi na ye par exemple kabengele Abraham bato bayebi te Abraham eza prénom to Moïse eza prénom bakomona ka mbala moko aza christianisé to chrétien kaka le même kabengele soki bapesi ye kombo ya Ibrahim eza Abraham mais Ibrahim Moussa eza Moïse balobi aza na religion musulmane donc azali esclave ya barabe donc monike bakombo kaka ndenge bazwi yango bongo ezali kolakisa bango bipai wapi bake kokoma bawumbu na état d'inconscience est-ce que bango bayebi ke bakomi bawumbu ya baarabe mpe bawumbu ya bamindele ayebi te parce que na religion africaine ntango bakokomi so conscient okoboya baprenom omoni yango bavutuka mpe bazwaka bakombo wana te soki kaka avutuki mbala moko alongoli kombo wana mpo bakolaki parce que ye atikali so mowumbu te azongi na état ya conscience boyebi eza na ye na kati nde na ntina wana tozolimbola boye omoni discours ya Léopold de elobi neteni moko considérez les noirs comme des petits enfants que vous tromperez même après l'indépendance bozwa bayindo lokola bana mike boconsidere bango ke baza bana mike o bino bokobanda kokosa ata nsima ya indépendance omoni eza pasi na mawa ya komona mbala mosusu mutu moko babengi ye conseiller ya religion conseiller ya religion auprès ya présidence de la république conseiller na matière ya religion na présidence na sommet conseiller mosusu mpe conseiller politique mosusu mpe conseiller mosusu ministre ça dépend mosusu mpe général sikoyo ozomona neti général mobimba aza pasteur conseiller aza pasteur ministre pasteur nazwi nanu bango misato sikoyo na géographie ntango totangi na géographie botangi baklasse botangaki baplanète botangi soleil lune terre bavénus nyonso nde balakisaki wana nulle part bomonaka ciel nyonso eza suspandi na baespace sikoyo ciel oyo pasteur conseiller na présidence to pasteur ministre to pasteur général azoteya epai ya bato te bakokende ciel oyo wapi ya en haut to ciel oyo bazomonela on dirait plafond eza likolo eza te eza démonstration simple mpona kolakisa bino eza likolo zwa de ballon mibale tia moko boye moko awa zwa nzinzi tia ye na ballon moko benga na ye po akende na ballon mosusu nzinzi akomonte to akovole même na position horizontale akovole même na se akovole kaka po atteindre côté mosusu donc na globe wana ya ballon na baposition nyonso nzinzi akovole parce que azolongwa na mabele apumbuki alors so mabele ezalaka bulu na côté nyonso ezala butu ezala moyi donc okopumbuka kaka donc nulle part okotiake non mabele bato bazomona lokola eza plat nzoka mabele eza plat te mabele eza boule moni
yango komona ndakisa biso na États-Unis d'Amérique soki tozwi océan Atlantique ye nde akaboli biso sikoyo soki bitumba ekobundama ndakisa Japon Corée bakobunda na Amérique to Chine bakoyela kotraverse Afrique te bakokutana kuna na nsima kuna na océan Pacifique parce que océan Pacifique yango nde moto ekaboli to mpe esangisi États-Unis Canada na Japon na Bachine kuna na ngambo kuna aske mabele eza bule alors sikoyo nini ezali mpo bapaster wana po lelo bakomi bagénéraux bamosusu baministre bamosusu baconseiller depuis école primaire bakosaka bango ke nzambe azalaka na likolo bangelo bautaka likolo bakweyaka na bitumba ya satana na nzambe ndenge bakosela bango bongo lifelo ndenge bakosela bango bongo ke Yesu amata ndenge bakosela bango bazenya molimo musantu na école primaire et puis na fimbo parce que na école primaire l'air bazotanga na fimbo torture il faut répondre tel que ndenge bazolakisa et na discours na l'école il faut apprendre aux élèves à croire et non à raisonner donc tanga nkaka bongo ndenge moneli yango alors sikoyo etikali gravé na mémoire na ye même akomi général même akomi ministre même akomi conseiller auprès du chef de l'État ton la présidence ye pona ye un jour akokende likolo donc tala nanu ke niveau tangela makambo wana eza ya bomwana okoli au maintenir connaissance non niveau ya bomwana alors que si okoli il faut connaissance pe elanda yo nisiko sali mais plus kozokola boyebi pe ezosala nini ezokola makambo mosusu obandi kodécouvrir ke awa bakosaka nga mpo nazalaka mwana moke yango na balobelaki ngai boye ya sikoyo nakoli ngai moko na découvrir ete sikoyo likambo wana ezalaka bongo te mais kende na niveau intellectuel kende na bauniversité bokomona nano du point de vue ya religion bagarde intact baconnaissance ya bomwana mpo bakoselaki bango na bomwana comment kokondima médecin oyo atangi anatomie ayebi ke chromosome Y na X nde yango moto ekosala mwana azala mwasi mobali donc mwana mobali abotama na mwana mwasi babotama XX ekosala mwasi XY esali mobali wana ezalaka epai ya tata ayebi yango bien mais aza pasteur ye munganga ake koteya na église mpo alobake no Yesu aza zemi ya molimo mosantu donc Marie aboti mwana azanga tata na mokili alors que Jésus soki akoyoka nzala ekozala du point de vue scientifique estomac nde moto ekosenga omoni alors batiaka Yesu mino mpo atafunaka lolemo mpo agutaka biloko zolo mpo ayokaka solo misu mpo amonaka nzela alors sikoyo soki Yesu ayokaki nzambe sikazaki na estomac sikoyo estomac wana eloko ekokela yango contact ya tata na mama so basangisi bakende nzoto nde ebotaka na bestoma na biloko nyonso sikoyo ndenge nini ye azanga tata na mokili kake nozala na bestoma na nyonso lokola mpe bana nyonso omoni epuis abotami mokolo te abotami bebe estoma na ye ezalaki nanu na eta ya ebandeli ekoyoko ya bafufu na kwanga te ifo amela nano mabele donc mai amelaki mabele e ayekolaki kolobaloba le même jour abotama te parce que maîtriser connaissance te akokoloba te mbala mais bonzambe na science eza différent mokusu basangisaka yango te ndenge ozomemela biso logique wana po mokusu azokende kosangisela biso bonzambe na bien moni justement balokuta yango yango wana sikoyo nanu ye pasteur bonzambe basangisaka te aliaka to aliaka te sikoyo biloko akolia nani akelango nzambe te science mutekela biloko akolia to nzambe na kati ya science nde akeleli biloko akolia sikoyo kodissocie nzambe ndenge nini parce que soki okoyekola médecine okoyekola science oyo nzambe akelaki nango motu wana tia na motu oke koyekola oyo ngana nazala agronome oyekola agronomie oyekola kolona okoyekola nde banzete oyo nzambe akelaki alors nzambe wana azala na religion te sikoyo ake kokela banzete na nini na science ake kokela motu na science oza ophtalmologue oyekoli
oyekoli liso oyokela to nzambe akela siko nzambe ndeni bolingi bodissocie nzambe na science justement mundele alingi te boyeba bonzambe oyo eza na kati na bino moko yango alinga faire croire bino ke no mpona boinvente il faut kosala boye mwana moyindo bokola soki tolobi ke bolamuka mpe bokola elingi koloba ni bozonga na état de conscience donc ozali ya bamikolo général na armée akoki kozwaka bible te avandelaka tangaka il faut raisonner ke toza na armée biso mokolo moko bakoya kotake mboka na biso parce que faut todéfendre yango mais na minduki nini soki lelo tolobi tosomba minduki epa baallemand to epa babelge même epa bachinois est ce que bakoki kotekela biso minduki oyo tokobunda nango na bango bandi te omoni bakotekela biso oyo bango bakoka kobetela biso omoni sikoyo na ntango wana général na biso oyo ya munduki oyo bakoka kobetela biso par rapport na caporal ya bao baza na minduki bakobeta biso général na biso bokasi nini aozala ekomonana te parce que soki tozolobela bagénéraux tozolobela bacolonel tozolobela ezali mpona armée oyo toza nango alors est ce que biso toza na armée baso balobi armée elingi koloba armée yana alobaka bosalaka différence entre fusil na armée na arme donc bokeseni wana munduki na ebundeli eza biloko mibale ekeseni makasi parce que tokoki kozwa fusil que ça soit de guerre topesi yango epa chasseur ake kobomela yango banyama aza chasseur ake kobunda banyama asimbi fusil na loboko mais arme ezali oyo bautilisaka to basalelaka mpona komi défendre to kodéfendre mboka na yo yango wana babengaka arme omoni alors pour bozala na arme il faut bozala na baarme pour bodéfendre mboka na bino et non na basystème oyo batieli biso ke basimbisi biso mandoki lokola bachasseur tobundaka biso na biso soki tozobunda biso na biso wana bozobenga guerre te afrique nano esali guerre te toza kosentretiwe entre biso alors qui se rebelle eza kaka moto bozalaki na ye ase rebele alors soki lelo tozotanga baadef banani tout ça basavimpi na ngola baunita base rebele basali rebellion donc eza kaka bino alongwe akei alors na ekasi bokosentretiwe bokosala guerre te bokosala guerre mpona kobengana ennemi mpo ndeko na yo soki bobundi na ye après to azongaka na ndako nkatala fango mpaza ndeko na yo yango mpe tomonaka ndeko na ndeko babundi babimi ata na bitumba yango na balabala sukasuka mpo batraite bongo bareinsertion bosalaka ngo nani kana bo balingi barebele lobi mais ce que soki lelo tokobunda par exemple na balibele reinsertion kozala bakoreintegre wana bakei yango detumba nde bitumba ozomona nde bitumba il faut bapréparer bamboka na baguerre soki baenvahisseur bakoya mais biso na afrique toza na baarmé te yango wana toza na baarmé te mponi toza na baarmé te ntango basali conférence de berlin bakaboli mabele mpona baprotection ya bamabele na bango nde mindele batiaka baforce awa ndakisa force publique ezali armée ya biso te ezali armée ya babelge na congo yango wana force publique ebundaka bitumba ntango babelge baza na bitumba na baallemand awa force publique donc afrique ekoti mpe na bitumba na colonie allemande ndakisa tobundi na tanzanie tanganyika ntango wana guerre wana ezala ya biso te likambo oyebi te me lokola sikoyo bango kuna allemagne bazobunda na belgique il faut mpe bakolonie na bango ekota na kati nde ndenge boyoki bakombo lokola badodoma basayo birmanie nyonso ekotaki epana biso ezali bamboka eza na tanzanie kuna bozomona alors ezalaki baarmé basous armé mpona kobatela baterritoire d'outre-mer awa sikoyo na tuni objectif wana esila to ezali ntango tozozwa basoi disant indépendance balobi
condition mondiale à Tchad, il faut battre intégralement la frontière héritée de la colonisation. Mais frontière autant que vous maintenir en Oboé. Mais nous sommes d'accord dans la conférence de Berlin. Or, nous avons un gouverneur des colonies. On va faire la point d'intérêt dans le banque. Un commissaire de district. On va contrôler le territoire na bango. Nyonso. Mundela za na bato abate, mazane na mabele awa. Oya azwaka botolaka. Omoni? Alors, ce qu'on commence à mettre dans la même administration, même à Cameroun, nous sommes là, 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 alors, nous avons le pouvoir dans la scène à Matalikolo. Chef de clan, Yende Kolobat, Polibota Wana, Ezaïe. Mais administrateur du territoire, Yé Aye, Mundele Baché, administrateur du territoire, a administré, donc administration, a utilisé le CASA, a y a un nombre ya batu bazana na secteur mabele wana bapesi territoire terroir donc terre wana bapesi te wana morceau wana o bapesi atanga nombre ya batu bazana wana pia futsa bango bata ba nini ba tax ba papu kuna ko zambongo ko tana leta yango na secteur mundela za ko sa commissaire de district donc ils ont ba territoire ba côté ici na champ élargi pour ba ngona ba repesa yé pas ça administratif. Donc, batu bazaya yete me na biloko na batu nyonso englobé territoire wana nyonso akangi. Donc tina ba gouverneur de colonie. Bozo mona sikoyo. Alors, même gouverneur ezali fonction o yazana wana. Pour asalani a garder ma belle wana. Gouverneur de la ville, azako gouverner ville. Mais bateau ne bazaya yete, ils ont gouverné ville pour attendre un nombre de bateaux, puis ils ont taxi à l'État. Comment ni? Ata bateau bazo bela, ata bazo kufa. On est l'État là qui était. Comment les le bon wana? Oui, c'est un sujet le bon wana. Bazo administrateur, mon compte, nous tenons qu'à route tel, mon compte, qui est administrateur, il y a territoire tel. Est-ce que bateau a été coupé pour ne rien? Bien, il y a que la taxe, pas quoi l'État. Ndengini na kozila bambongo ata bato bazobela ata bazokufa eske susi wana ezali exacte. Donc bosomona même tina ba président de la république ezali fonction administrative bosomona. Donc azo diriger mabele yango na moni mindele ceux qui botangi na charte de l'impérialisme. Okomona bazolo bake ba dirigeant nyonso bazali na préambule zo kaka okomona kuna ke bangonde bazo diriger ba pays à tiers monde. Aucun pays du tiers monde ne peut constituer son état souverain. Tous les pays du tiers monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. La volonté des impérialistes. On a volonté na bango bakolo mukanda. Notre devise, diviser pour mieux régner, conquérir, exploiter et piller pour remplir nos banques, pour faire d'elles le plus puissante du monde. Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous qui l'exerçons par pression sur leurs dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organisme du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Ceux qui vont dire marionnettes, ceux qui marionnettes à s'opposer, ceux qui vont dire qu'il y a pression vous allez il faut créer opposition et il faut créer groupe qui soit disant droit de l'homme ou droit de l'impérialisme et protéger les opposants quand il y a la pression dans les dirigeants. Les dirigeants ont la pression pour l'année parce que les dirigeants sont conscients. Bango balingi ba remplaçant ya ba gouverneur de colonie. Ya ba remplaçant ba administrateur du territoire. Parce que mabele zali ya bango. Bozo so na biso malamu ba bandisa. Alors,
soki eza na emoneli wana ekole oyo bakokende kosala me eza oyo ekokomisa bato na position wana mpo baservire mindele malamu na baniveau nyonso. Alors bacreye école moko religieuse mpo ne forme bareligieux bakoremplace basango ya bamindele na baabe ya bamindele na bapaster ya bamindele. Alors objectif ezalaki botanga sikoyo discours ya roi Léopold bokomona ke votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent depuis leurs ancêtres. Déjà depuis leurs ancêtres. Et bokomona ke ye Léopold parce que dans le message wana atanga ngwa ezali monsieur Rankin nani gouverneur ya colonie sikoyo atangi azoloba atangi bakombo nzambe ya Kongo bavidi mukulu mungu wa Kongo. Est-ce que bapaster o lelo baabe baevêque bateyaka nzambe ya Kongo a Kongo nzakomba ou bien baza koteya o mindele bayaki koteya omondela ekine to omoni ke mindela ke a remplacer bango na place sikoyo ntango azo remplacer bango a remplacer mikolo to bana mike yango nde likambo omoni parce que enseignement apesaki bango ya bana mike bango moko badevelope mayele na makanisi na bango te batikali bana mike mpo batransmetaka connaissance ya bomwana epai ya bandeko na bango yango wana esali ke motu mundu atikali maintenir na bomwana nazopusana toye sikoyo bango wana bakelaki bekole baprofesseur wana balobi nini bakende koapprendre baélève à croire et non à raisonner bozomona donc bakotangisa bino na classe te mpo boraisonnaka sur eloko omoni ezala be mondimi yozala be mondimi parce que ntango lelo bazoloba dictature olibisi dictature totangaki yango na classe dicté oyo babongolaki na elobeli so bopusani ekomi orthographe ekomeli me ntango totangaka yango dicté parce que maître azodicté yo yozokoma oyo aza koloba siko soki France alobi ke je vais ceci au Congo Addicté quoi? Dictature. asali orthographe to adicté Addicté. adicté siko soki adicté aza dictateur te tiokoma dictateur ekoma président au lieu à la France oyo azodicté mibeko awa. Alors soki Congo eza état souverain Afrique bapays na ye nyonso eza baétat souverain est-ce que kokondima dictat baimpérialiste ya baeuropéen baedicté bango te badictaka ke pas inférieur. Alors population oyo ezondima ano Belgique alobi États-Unis alobi mais ça population nini Merci. infantile eza mwana moke bapopulation eza bana yokande balobi nde bazoba France alobi na président siko bana wana bayebi te ke président aza tata na bango omoni bizaleli ya bana mike Afrique ekoli te. Alors toke na kota science wana ndebisi kona kota politique bango kuna bazodicte bapoliticien na biso parce que bapoliticien na biso bazali considéré comme bagardien ya mabele ya baimpérialiste. Soki botangi kuna na charte de l'impérialisme bokomona esika mosusu même na génocide soki même nombre eza ya makasi mais bintérêt na bango baimpérialiste eleki likolo même soki nombre ya bato bakofi eza ebele. Article 12. On ne parle pas de génocide ou de massacre là où nos intérêts sont garantis, même si le nombre de victimes est très important. Ata na est bato bakufi ndenge nyonso mais lokola d'intérêt ya baimpérialiste na baminere eza likolo wana nombre ane otanga na te. Mais faut nous dire kaka na likolo mokandango bakomi nano proclamant notre adhésion à la charte de l'impérialisme et à la Déclaration universelle des droits de l'impérialisme, soucieux de maintenir le pays du tiers-monde dans la misère, la division, la guerre, la confusion et l'anarchie, affirmant notre détermination politique
économiques, sociales et culturelles de nos pays en vue de mieux les exploiter et le piller. Nous, impérialistes du monde, inconscients de nos responsabilités devant Dieu, déclarons solennellement adopté par la présente charte. Inconscient. Alors, pas maintenir son misère. Déjà, depuis l'époque bango bayaka awa, ba maintenir son misère. Bandako ya époque coloniale. Ezali bandako ezolakisa ke mundele aza ko maintenir son misère. Bokende kotala bandako akauka. Bandako matongo. Nani aza na mbongo nene loko tonga ndako lokola ndako akauka. Atako ya lokola ndako ayolo. Lokola ndako matongo. matete pe yokola. Matete bandalungwa Kitambo Kitambo nyonso wana. Mutu aza na mbongo nene loko tonga mote. Mais lokola lobi ezalaki bandako lokumu. Tina lelo zoka mutu aza bangana na mwana ndalo. Ngana na mwana matete. Na mwa biloko wana mike bapesaka. Ngaza mwana lemba, ngaza mwana bi. Parce que na lero sokolali mwana biso balauti biso balino tolana ba biko. Alors so basaleli bino mwa matériaux durables wana do obimini mwa bato. Etawana. Ebo mona batu wana nyonso bake ko servir mindele. Va créer fonction publique pour ko administrer territoire na bango yango bakelaki fonction publique fonctionnement ya public fonctionnement ya état. Alors le premier fonctionnaire est le chef de l'état osomo azotala kaka nini ba fonctionnaire. Donc population aza a société na évolution ya moka. Pona nini population aza a société? Mais parce que baza banamike balinga kaka mingi ni kusakana. Banamike balinga kusakana. Alors chaque quartier ce qui part exacte quartier za na développement qui soit dit. Mais ce qui va barre yo quartier na biso comme développé. Ko ba barre koti ba hôtel koti ko ba salani. Ko ba sakana. Ko ba sakana. On peut s'appeler un exemple pour la très bien que Congo Afrique les Afrique ya bana miki. Nazala na pasi moko na moto. Ya makasi. So na bani na tire boko na litamba na zotala. Na 1969. Ancien président de la République ya Congo. Asali ici foire internationale. La foire internationale batu soko tuni bango lelo tambusi micro boza ba journaliste ba ese bilo ke foire égale attraction égale kosaka nzoka mawa na tango wana na foire internationale parce que ça a des éditions édition moko est internationale ya mo tuni mali édition na 69 édition mibale na 70 nini ezalaki soko ke na foire bokokutana liboso exposition ya bamboka nyonso babengisaki baye ko exposer ba œuvre donc œuvre d'art mais misala na bango basalaka ba création na bango nde batondisaki na foire siko basali nini batieli bango parc d'attraction esika ya kosakanela kuna batie baje lokola kobanga te mwambe sukisa nini meshi nini za solo te autoscooter train ya foire bongo pe batie musique bon qu'est-ce que ezokende obeta te siko baje or na plein ya tata mokeli ndenge tozokota 70 na 71 tozokende kokota na période ya création jeunesse elingi ebanda kocréer pour l'avenir ya Congo pe ya Afrique. Mindele ba se préparer en conséquence batindi Osborne évangéliste moko Osborne na 69 wana
aye na pont Kasavubu po aya kosala soi-disant campagne ya guérison miracle pa benda jeunesse na kota religion sikoyo ntango Mobutu asalisi foire bilenge bakei lokola attraction na musique ezalaki kozela bango parce que lere wana eza basuccès ya batuzaina bazaiko basimba keje majorité ya bajeune ya ntango wana bakulutu lelo donc exposition elobela bango eloko te miziki nde komata baje wana yo si omata na auto scooter yo si omata mwambe osi omata sukisa osi omata nini ndekeluka yo si omata meshi yo si omata pasi bato batuni bongo ye moko komokusi tozotanga baje wana soki nakendela yango mbe nayoka mawa te tile foire wana international ya 69 nga nakotaki yango te nayokaki masolo ya 70 nde nakendaki nakei nake kotala namona mpe exposition ya bamboka wana mosusu namoni te namoni kaka exposition ya biso moko mpona jekamine balakisaki cuivre balakisi cuivre na kelke minere mpona miba batiaki diamant mpona kilomoto batiaki or tomoni mpe pétrole mpona mwanga namoni na bakwanga namoni na kwanga mpona province ya Congo Central mombanda akini 7 jours sikoyo me parmi bakoye revoltaki ngai ya mwana na biko mekwanga ya biloko kolia boya koexpose yango andeni to biso bayindo mpenza bainvention eza te kaka baminere nde bozolakisa me kuna na foire international ntango elenge parceke natunaki bakuluto bakendeki balobi no rumani atiaki biloko boye o Tchécoslovaquie atiaki boye France atiaki boye balakisaki biloko na bango biso apart babrite kwanga nde toexposaki nake kokuta mpe exposition ya FNEMA aexposaki banzungu na barecho chanike aexposaka mwa bato moko moke wana natali alors nake na parc d'attraction kuna na bapavillon kuna lekano ndenge olingi me na parc d'attraction embouteillage plein nazotala ponga natikala ya komata je te na ntango wana tikala komata baje wana nga naye komata baje na foire namataki baje bale namataki na ndekeluka na mwambe mpona na mwambe bazalaki kolakisa bana po biloko nyonso batiaki na foire ezalaki na ntina mwambe eza mpona elongola bana somo ya baavion de chasse po soki mo ndenge mwambe esalaka na ndenge ekitaka moni to ezopesa bana kolongola somo ndenge moko bandekeluka ndenge moko bozomona meme na kobanga te mpona tala yango te ndenge masolo ezalaki kopesa eza mpona apesa bana me bana d'abord classe etangisi bango foire yango te eza nini etangisi bango te foire eza nini tel je batia yango mpona nini tel je batia yango mpona nini tel je batia yango mpona nini bana batangi yango te exposition boye batia yango mpona nini batia yango eza te auto scooter batiaki yango mpona nini mpo bana bayekola kokumba oyo bakodusola me ekomi mwana to atuta selekti bata bazobeta maboko ti baje wana nyonso bazotia yango na ntina ekopesa bana bu ya koluka te nga fona pilote omoni ntango amati na mwambe ntango amati na ndekeluka
mwana azoyoka posa il faut atambola na hélicoptère il faut akumba hélicoptère il faut akumba avion moni alors na kobanga te il faut mwana affronter vie moni eloko nyonso ya liboso na ye ezobangisa ye arene wana bimeli okokima ye te résister okunda na ye omoni suite ya bamasolo wana ya koresiste wana kobanga te naotyela bino parenthèse kana 70 wana ndenge ezongi wana boye soki otunile to na ndenge nsima olosa bino toke na zo bato balesaka balion bafongoli alion bafongoli cage ya lion po akende kuna na plaine po bango basokola ndako esika zana sikoyo tata wana abosanaki okitisa grille ya ngambo na ye po biso tozalaki lion oliazwa nzela ya kokende kuna lion azwi nzela ya koya ngambo tozalaki totelemi boye lion yeyo mais tata wana na biso totelemi boye kobanga te ko tata wana mbala moko abangisi lion toka tata wana abangisi lion pa lion azongi ntango lion azongi tata wana kiti grille nde biso tokimisi ko tonga na comprendre ke meme lion babangaka mais soki lion ayaka mbala moko dona raisonne nanu naleki nazalaka na ye ebika toza kotelema mosika na tali na loleki na eloko wana etindi ngai nakende otombola mbwa moko ya monene moni nake kobunda na mbwa monene mpo namonaki meme lio mpe bakobunda naye yango wana na fikini kuna batiaka kobanga te wana tosomona bango baza koedike bana na bango bongo mais awa distraction foire ntina ndenge baye kopiyango ntina ndenge eleki etikali kolakisa bato notion ya invention te notion ya création te au moins bayoka kaka lipo akobeta nani belabela akobeta na fikini donc bakende kuna na basi na mibali mpo basala odimoki ndumba na bango ke baluka évolution lelo botanga depuis 69 kilema évolution ni na mboka 4 fumukusi ngate bana mike na bana mike na wana bozomona tina lelo classe religieuse classe politique classe scientifique ezali maintenir au bas de l'échelle alors mboka ya bana mike est-ce que bokokuta bainvention parce que bana mike bakontaka kaka basunga bango bana baza kaka bango bazalaka noko yaya salisanga yango wana basali baélastike bacour baélastike bacour mpona nini classe ezala molai même oza na 25 ans 26 ans na mandefu bazobenga yo mwana classe étudiant na bafarde na sa mapeka na basilabis ake kosenga mbongo epai yaya ye aza mwana classe na mbanga etondi mandefu aza mwana classe alors mwana classe basali basunga te kaka alobi na yo je suis encore étudiant na français na je suis encore étudiant donc aza nano mwana classe il faut bo aider omoni esprit ya kimandian esprit ya kosenga lisalisi alors moto wana même akomi ministre souci donc lokola ese comme habitude malamu france aider moni même bamoni bamboka mosusu etongami bakolula chine bakolula japon bakolula corée bakolula europe bakolula même qatar bakolula tani dubai bakolula bamboka nyonso bakolula wana ntango bakoyepa na bango du fait qu'esprit na bango eza nano mwana moke baza incapable ya kosala baza incapable ya kosala mokonzi ya bango nza batelespectateur bozolanda biso mpenza na mongomo ebele motuna epai na bino ndeko molopwe
matondo mingi ndeko tampi omoni tango nesongi ya nzela kosembolaka kokotaka bozido ememi biso na mokili mosusu bomoni tokoti kotanga bango mai tobikeli nesongi ya nzela bozali bakomi mosala ya mbuko tokama libwana tokoyeba na moko etikaki bongo fumukimbangu ntina bokotangisaka ntango iso fumukimbangu bayaka mpona kozongisela moto moyindo eye abungisaki wuta mokolo eye roi Nzinganku andimaki libatisi soko tokotanga na mai botangisaka pe botangisi biso yango bokokoba botangisa yango komona mokolo ye roi Nzinganku andimaki kobuka mabolongo maye ezalaka pe kobungisa bokulutu na ye pe bopakali ya yo boso ya basusu ekumbili bobi mokolo mayelo Afrika mokonero moto moko te akobeta tembe ata kozunguluka te lolendo ekozala epai na biso nani akofukamela mondele te kilo mokomayelo mabolongo ya Afrika iso otia mabili bozali bayebala kaka yambo kwa tulendo aya motangisi ya kobelema soko atako bato banso bakoboya koyoka mateya na matangisi ya molakisi kasi tuluku pe ya mayiba mingi bamilengeli mpona kotanga balabala kani moyindo aleka mokolo malelo poso eleki otangisaki biso botaka mokeli okatikati ya bato mokolo malelo bozangi bota mokeli kati ya bato ekumbi obeli bobi mokolo malelo tokotanga tokomono we koleka kati ya Afrika kasi balabala kani nesongi ya nzela bokomi mosala tokomi na centenaire kaka mosala oyo kokoma kilo mokolo malelo boyinge kolongolonge kani bokoli koye olenge kani po ete moto moyindo abeta tolo ete akomi mpe na mandefu ya suki ya mbanga te kasi ya kati ya bomotoli ya ye tangisa soki moto akoli aza na mandefu mazotia motema noko asalisa bino boyebisanga ye moto wana akoli te moto akoli aza na mandefu azali ministre aza DG to aza président ça dépend ya bongo aza nango mais azokonte mboka mosusu eya kosunga bango bakola akoli bongo maboko oyo aza nango miso oyo aza nango makolo nyonso oyo aza nango mosala nango ezana soki lobi mama na ngai amelisaki ngai mabele te adesaki ngai kaka ndenge nazokola ekoma na eleko moko bazolakisanga kaka kwanga yo moko so bilei yo moko banda kolia na maboko na yo puisque ozokola lobi bakotinda yo moko tende kotoka mai noya kosokola yo bakosomba nani kosokola bilamba na ndenge ozokende kokola na Afrika ekosokola bilamba nango mokolo Afrika ekotonga ndako na yango moko mokolo nini oyo tokomona keno ndako oyo modele ya baafricain sima oyo eza baafricain bato bakeli yango modele ya toiture oyo eza ya baafricain tel piese oyo eza ya baafricain pasi okola te donc omoni ntango bozolobake misoni ya nzila motangisi elingi koloba nini mpona nini Fumukimbangu alobaki yambo roi divin aya motangisi aya motangisi azali oyo akofungola bato boyebi pe akolimbolela bato akolisa bango akoma na lolenge ya bomoto po tango Kwatulendo akoya Kwatulendo akoya lisusu te kobandela kotangisa bato Kwatulendo akoya koimpose bizaleli alors bizaleli wana elingi koloba bato bamiyebeli yango otango ya koloba mibeko na ye lobi oyo bayeba kotosa abi bakobi na ye bayeba kotosa te akokata akobeta yango balobi ke l'arrivée du roi sera trop meurtrière parce que akolobaki ezali zamba matiti oyo elingi ebebisa milona alafukolongola yango akozala lokola lion po tolimbola malamu tambo donc lion
ye mpo na ye ntango asalaka chasse olimbisi ya bufu abelela soki boyoki lio azoganga mongongo wana zamba ngulu ndeke nyama bino nyonso bokima elingi koloba ye alingi asala chasse asi apesi likebisi ntango ye akokota soki akutani na yo antilope eza oyo bapesi ye alia ozali moto makasi te programme bapesaki yo nde kozali motu makasi ko okimi te olobi okoresiste na roi yango wana mokonzi ya banyama alie epa tata mokili aza na lisumu te aza mpe na mbeba te kwa kotuna ye alobi oleye mpo université naza na nzala otyaka naliaka misuni mpe nayebisaka banyama na zamba ete basengeli bazala na discipline batambola bo elongo bana nzambe ezalaka na bakonzi mboka nyonso ya na mokonzi nango mokonzi alobi aza na nzala bino nyonso bokima soki otyeki tete limoni kompare naye donc tata mokeli akoki kosala eloko te soki alaki te mbula ekonoka likolo ekoyinda oke kobombama mbula kobiki soki mbula epolisi yo koloba te faute ya tata mokili ata nde mindele bazobetama na corona tokolika tokomaki mikanda ke bakobetama wana eza nano ndambo ekonomi na bango ekokita ata mokili apesi alerte ndenge wana lelo nazolimbola na bayembi nopesa ndakisa soki tozwi baprésident ya afrique bakei na réunion na union africaine Europe azalaki lobi communauté économique européenne bango bazalaki organisation de l'unité africaine oyo imitaki organisation des nations unies omoni sikoyo baeuropéen bake kosala balongoli communauté économique européenne bake kosala union européenne kaka ndenge bango balongoli kuna bango mpe awa balongoli oia bango mpe batie union africaine sikoyo ndenge baza union africaine botuna badirigant africain ntango bakendeke na baconférence kuna na baréunion ya union africaine esi batena compte ke cartographie oyo bango lelo bazobengamela baprésident de la république ezali partage ya mabele la conférence de Berlin ke ngai président tel na remplacer gouverneur tel ya colonie parce que territoire oyo gouverneur wana azalaki kodirige na kombo mpo na intérêt ya métropole yango wana ngai mpe na zwi est ce que si basala yango parce que soki bayebaki ke tant ke bakomaintenir afrique na position wana na cartographie wana na balimite ya baterritoire ndenge mindele bakabolelaki yango bango bakozala kaka bagouverneur de colonie ya bamindele c'est ainsi bokomona balingi badestabiliser par exemple Congo bokomona kaka mindele babali contact na Congo en face to na Angola bona bapays limitrophe tinga kasi babase arrière ezala toujours bapays voisins partout soki bango bastabiliser badestabiliser Congo bakozwa Gabon bakotisi bamboka nyonso eza pembe donc kote nyonso bakokende bautilisaka bavoisin soko tie fwe tokolongola yo soko tie fwe tokolongola yo soko bamenase yo ozomona même makambo ya kotia bambongo nde bozomona badirigant bakelo tiaka mbongo na bapoto soko otangi na charte de l'impérialisme na bokomona ke na kota finance 15, article 15. oui. Dans le pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un montant dépassant 2 millions de monnaies. Lorsque le montant dépasse 2 millions de monnaies, on le dépose dans une de nos banques pour que le bénéfice retourne au tiers-monde sous forme de prêt ou d'aide économique en espèces ou en nature. Bambongo wana ekende na babanki na bango eloko nini ekolingisa badirigant na biso batia mbongo kuna insécurité parce que régime oyo ekokota ekosatake na régime oyo eleki ozomona
lero bakosatake na bango no faut kokanga bango faut kosala boye même ndenge bovandi na bokonzi opposition ezotia pression wana mindele bazotindika no barebele baye guerre soki babandi kotia bino bayekiyeki wana sikoyo bango babimisi basoi-disant conseiller babandi kolo parce que vous ne voyez pas qu'il y a l'insécurité dans votre pays et suite à cette insécurité soki renversement ya pouvoir comme ça okoni teke kotika mbongo kuni okeni malamu bomitie nango epai na biso tobombela bino ndenge wana bomoni sikoyo suite ya badésordre wana nde elingisaka badirigence don na kati ya bozoba bakendeke kotiaka mbongo kuna soi-disant mpona kosécurize yango nzoka eza façon mindele bakreaki mpona kopille lisusu à travers mpona korécupere bambongo ya bataxe bambongo ezokota na kesi ya leta olie batiaka ngo na babanke na biso mpo bakende tiango na babanke na bango alors faut koutilize pression na badirigant na bobangi wana bake kotindika mbongo kuna mbongo wana ezongaka te botuna partout botuna mbongo ya Masiasi Ngwema botuna mbongo ya Bokasa botuna ya Savimbi botuna ya Eduardo botuna ya Mobutu botuna bambongo nyonso bokende kuta ngo na poto mpe ezonga te lelo awawa meme ndenge bozomona te ote intel ayibaki intel apiyaki intel azongisaki boye intel azongisaki boye me makambo eza nango makambo na Angola bagénéraux nyonso bakimikimi bato mbongo nyonso ya Angola bakimi biloko bandako na bamapango bakomi kotekisa batekisi mbongo bake kosala nango na libanda ya mboka alternance na Angola ezosimba donc ebimi eloko mabe ndenge mpe awa na Congo alternance ezobima mabe ozomona exemple malamu ekufi mbalamu ekufi mais bango basala makele mbala to imitango epai na bango parce que la logique Afrique ekoki kozala jamais na pouvoir présidentiel il faut tozala na royauté parce que royauté nde koloba ebandi na baclan bomati nango ntina batribu ti bokokende nango na nini na royauté parce que nyonso ezali bokowuta na kati ya bafamille mpo boyebake kobanda na koko na biso c'est pourquoi Europe basolo eza milai ntango eza moke bokomona ke Europe ezalaki na baroyaume mais lelo sikoyo Europe babongoli bakomi na baétat barépublique république ekomi bien commun donc eloko na biso yango wana bakotisi bamakelema ekomi business bao bazodirige Europe baza babusinessmen donc baza banani bahomme d'affaires liboso na eza mbongo yango wana omoni bazokende kotia baguerre par-ci par-là parce que moto azozwa par exemple bamilliard na bapétrole na biso na badiama na bapolitan na biso soki lelo olobi ke non nani na revoir code minier parce que bamilliard wana azwa yango lisusu te tolingi totala système ya pétrole ke ndenge nini bozozwa baril bapétrole na biso ezokende une fois otouche mbongo na yo okanti akotika yo akotika te akozwa kaka bandeko na yo akorompre bango bosala rébellion tozolongola ye na bokonzi e bandeko no bakondima mpo baya kolongola yo donc à chaque fois tolobaka mutu nyonso mindele bayini il faut bino bolinga ye parce que ake kosimba baintérêt na bango alors lokola nakoyana na motuna na bino sikoyo tala badirigant na biso bayebi malamu ete na baindépendance d'abord na époque coloniale tozalaki na bagouverneur de colonie na baterritoire wana na baprovince wana gouverneur de colonie ya Congo belge ya Angola bazalaki kodirige nini Congo oyo ya cartographie oyo toza nango te na forme oyo sikoyo soki Chine alingi aya na Congo mais faut aleka na Belgique parce que programme Belgique ti lelo azocontinue exploitation ya Congo même étude ya Congo mpona koyeba babisika nini baminere ezali dernièrement bauti kotia satellite moko na likolo mpona elakisaka bisika nyonso baminere ya Congo ezali alors soko olingi oya koya kosala exploitation minière awa il faut lekela par la Belgique port ya Anvers sous-port na ye auxiliaire na ye port ya Matadi
na ndambu ne ya boma o bakende mibale parce que bakabolaki kaka matadi asokipe na bacontener boma batie mpona bamituka. Mais lelo soki ozata na France, ozata na Suède, ata na Angleterre, ata ozata soki okotinda biloko na Congo na voie maritime, il faut kende na port et Anvers tindia. Ekesi onatra eza eloko babelge chemin de fer ya babelge banzela oyo babelge basala ti lelo bazoconsidere oyo banzela na bango. Fumu bolimbisi tango boze koloba ndenge tolobaka mituna bize kobakisa tolingi na ino totuna na motuna esika ya ndeko molope batunaki nde tokokenda tokozonga na masolo na biso ya bomwana ya Afrika kwa tulendo oyo Fumu Kimbangu balakaka bakoya kosatake na biso oyo tonyokwami de génération en génération, de siècle et de siècle. To kwa tulendo wana koya po alobela biso a imposer justice et pas oppresseur na biso. To kena mutuna ya mibale danger nini yali tango ba dirigeant ya Afrika bazako kamba ba mboka na komitia na kati ya Biblia. To kopesa ndakisa ta bobengi bango bana mike mais tu ebite bakozala bana mike ya babebe to bana mike ope baze ko comprendre ke ba motu keze koleka. Israël asalaka mandoki abundaka na Palestine na mandoki oyi asali atamboli partout na mokili azeli na basavant bakosalaka koluka kobizalisa na mokili. Président na biso bakei na siège ya Nations Unies a répété makambo baloba na Bible malédiction ezeko kanga biso pe komama na Bible soko bundisi Israël olakela mi mabe wana dirigeant ya bato akei ko engager mboka au nom ya foi tozalaka tolakela ma mabe po to tourna po président Mobutu akataka coopération na Israël ba généraux yo bazé censé à défendre mboka bango basusu bazako loba likambo ya Rwanda to likambo ya ba groupes armés ko atakaka biso awa nzambende akobeta bango pe komama na Biblia soko l'Éternel ndako s'élever pour na défendre ba oyo danger ekozala nini liboso ya ba dirigeant ndenge wana na mabele na biso ya Afrika batondo mingi kwa tulendo tangu wakoya wana nini kwa tulendo akobeta pe na bayini na wana tolobi kwa tulendo aza trop prudent kotaka mokele aza trop prudent atindi bolamusi mpe bokolisi ya bayini po lelo soki bitumba ya kobundama entre toloba neti biso na Europe tokobunda ndenge nini biso na Europe tokobunda te na periode soki tokobunda na bango na guerre ya molimo do ya contentieux biso na bango guerre ya nungu kasi guerre ya mandoki boyeba boye bato bazolamba bilei nde bakolia yango to bakolesa bato bazosala mandoki bazosala mokolani po mokolo moko ebeka yo biloko balambaka te po babwaka yango tolobi botala kote nini bazosala mandoki na Europe na Amérique na Moyen-Orient na Orient bango wana nde bato bakobunda po mokili bolinga te kombo nango butuka mokili ekozonga nesika oyo yango eutaki donc lokola mokili ekozonga nesika nango il faut pas détruire mokili artificiel oyo toza nango mais il faut moto mwindu amesurer la conscience parce que azala utile azala tina tango kwa tulendo akola po kwa tulendo soki aye alobi ndakisa biso nyonso bilanga ale mutu na mutu tokela ba invention na biso na création ya bomoi na biso po tokela die ya biso ndakisa machine ya fufu ezali machine moko eleisaka biso poussière ya mabele sikoyo il faut tolia machine oyo basali na nzete il faut todula yango mpo na santé na biso omoni traitement ya mai ndenge na utekoloba mikolo eleki bozomela bamai ya misoto
il faut que bata ko traiter mai na méthode naturelle ko tulendo na koloba bato balandi o ba ko se maintenir na position te biso to linga katolia so se utaka na poto mutu wana ko asengeli ate parce que d'abord ceux qui évoquent zo mona nzoto neza inutile parce que na nini azala utile batike na osika bato bazali ndekanda kwa tulendo wana po akoyisa bango ke bo consommer bio bolongwa na mokili oyo ezali artificiel bozonga na mokili ezali naturel bokokolona biloko na baengrais chimique te po cause bato maladie. Alors oyo akolona na baengrais akozala châtier na baengrais chimique akozala akobetama. Donc voilà ndenge kane akwatulendo koyela po akoya kotia lisusu aliment ordre esika bato bazali po batambola botata mokeli nesika batambola bosatana kimundele parce que nyonso ezali artificiel nyonso ezali surnaturel eza libanda ya tata mokeli tokolikia bokososola boye so tolobi tata mokeli eza nature ndenge nzete azali ndenge nyama azali ndenge mpe motu azali biso nyonso nakozongisela bino eloko moko eleka bomoni mbula oyo enokaka mbula enokaka te mpo na biso bato mbula enokaka te mpo na banyama mbula enokaka mpo tozali na ba être mibale donc bakozala mibale être mouvant na être non mouvant donc ba être donc ozala bao base déplaçaka mbisi ndeke nyama bango nde base déplaçaka balongwaka na esika songolo bakei bango soki ayoki